Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Pourquoi na mokili tozala bongo la famille? Pourquoi na mokili oyo toza bongo toza na bizaleli moko ya somo? Ezala nini? Ekomi nini? Pourquoi tolingaka te bayebisa biso vérité? Soki mutu alobi vérité, il y aura toujours de ces personnes oyo bakoya bakomi kofinga, bakomi kochola, bakomi kolobela mutu mabe na niveau moko pas possible. Ezala nini na communauté na biso? Pourquoi communauté na biso ekomi bongo? Ba comportement moko ya makasi to lingate mutu ayebisa biso vérité, to lingate mutu aya ko apprendre biso parce que biso penza to yebi nyonso. To lingaka pe koyoka batu mosusu te. Ezalaka défaut na biso ya munene. Salut, salut chers Bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino makambo moko ya somo, makambo moko ezosala pasi et encore pasi mingi na motema. Tant de personnes autour na ba question eza nini na papa Kofi, likambu nini na papa Kofi, mituna ekozala ebele. Alors, avant tokota na moi makambo na biso ya lelo, ekozala bien na nuna ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est vraiment la toute première fois ya ko visiter chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka na ba émission nanga presque tout. Ezalaka bien soki ozolandaka Étoiline Inès TV. Ezalaka bien oza ya kovanda. Ngana lingana nanga te kobeta masolo mutu aza na likolo atelema mabe, akende kuna mabe, azonga kaboye mabe na linga te. Alors yango na senga kaka na batu nyonso tu balela Étoiline, soki ozolandanga zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa ya komela, soki mai, soki sucré, soki jus. Soki olobaki non et pas na biso malili nde likambo, sala mwa ti na yo, sala mwa café na yo. Côté mosusu bandeko nanga ezalaka bien olandaka Étoiline Inès TV, côté mosusu ozoliaka, côté mosusu ozomelaka. Côté pe mosusu ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Kobosa nandete komatisa volume kotia ba j'aime na ba commentaire na système kaka ya bunyunkutu ya tongo. Bandeko nanga ka ndenge boyebi film représentant eza déjà ezokende kitoko, film komi somo wapi sebele o wapi. Mama Milo atekaki lupango kaka pona nini azala gouverneur. Somo lupango ya bana na ye. Imaginez bandeko nanga kuna nde makambo eza somo. Alors comme d'habitude nakoya lisusu ko encourager bino kandenge zalaka tokende pe tokendo consommer film na biso ya les représentants. De l'autre côté Mam Space film asika eza film na titre ya Inattention. Film pe kitoko wapi bandeko nanga. Tokende pe kuna tokende ko consommer na système moko ya kitoko. Ba pomba scène, ba poutine de l'écriture, ba si ba lambi. Donc, ce qui ba lambi, il faut sikoyo biso tokende to consommer yango na système ya tokos makasi. Bande konanga nini ezoleka.
makamni nezoleka, pourquoi natie photo ya Papa Kofi? Pourquoi Papa Kofi na miniature na biso ya lelo? Sango nini esali keno lelo to mema penza Papa Kofi? Ebele abatu déjà bazomituna. Je m'excuse d'abord pour ça parce que ebele abatu soki totie photo ya mutu azalaka na posa to lobela mutu wana, mais lelo penza to lobela mingi Papa Kofi te, mais to lobaka makambo oyo ezoleka na communauté na biso. Bandeko nanga to utaki kolanda Kovo d'or. Autaki ko lancer message nalandaki message na ye nyonso mobimba bandeko nanga. Et komona après message à Kovo d'or kandenge boyebi mutu nyonso tu azalaka pe na liloba. Mutu nyonso tu azalaka na posa yepe aya koloba. Il y a tant de personnes bayaki kofinga Kovo d'or. Il y a aussi tant de personnes oyo bayaki ko betela ye maboko. Na mon théâtral na biso ya lelo bandeko nanga soki tozongi bien batu oyo bakombo na ye na bango eza likolo toza na ye moko Mams Sila Bisalu, toza na Belvi Kandi la patrona, toza na Irsilo Peshanga na Dina na me mingi tolobelaka mingi ezalaka ba 3 kombo wana Irsil Peshanga, Belvi Kandi, Sila Bisalu ndeba kombo o ebela batu batambola kanango. Sikoyo déjà komona ba kombo oyo na Congo na biso ekomi déjà neti 3 camps. Dans quel sens? Toza na ba Bakuk, toza na famille Libota, toza na ba Peshalov. Sikoyo ata soki bazo lobela mabe ya Belvi Kandi wana exemple eza teke yango penza nazo lobete la masolo lelo te. Soki Belvi Kandi exemple asali mabe eke batu bakomi kolobela Belvi Kandi tomonaka batu mosusu bakoya ba lobby. De l'autre côté soki ba lobeli si la Bisalu mabe tomonaka pe batu mosusu bakoya ba lobby ba fingi. Côté mosusu soki eza batu a Irsil Peshanga tomona kaka. Mais na makambo oyo Kovo d'or autaki koloba bandeko nanga to rezonaka tozala batu o baza na maturité, ba o baza na sagesse, ba oyo penza baza ba intellectuel, ba oyo baza intelligent na intelligente. To rezonaka sur situation oyo, sur makambo oyo Kovo d'or alobi. C'est vrai ebele abatu lelo bayebi ke Kovo d'or azalaka mutu a belle vie. Akendaka mosusu epa ya Belvi Kandi tomba osala ba tournage yepe akomi ko filmer atie biloko wana na chaîne na ye tomonaka ebele abatu baloba non Kovo d'or ayaki koloba parce que si la Bisalu azalaka penza et plutôt Belvi Kandi azalaka mutu a Kovo d'or yango Kovo d'or ayaki kolobela si la Bisalu. Mais bandeko nanga totia nanu makambo nyonso na mesa makambo oyo Kovo d'or alobi bandeko nanga toza batu to mata to kita to linga te ndenge toza na ba Belvi Kandi, ndenge toza na ba Sila Bisalu, ndenge toza na ba Irsil Peshanga, bango wana nyonso misatu mutu na mutu aza na besoin ya ba collègue na ye. Mutu na mutu dans la vie bandeko nanga azalaka toujours et encore besoin na ba collègue na ye. Aza besoin na ba collègue na ye ezalaka bongo. Mutu na mutu bandeko nanga bango nyonso misatu baza na besoin ya kila mutu na collègue na ye aza na ye besoin. Ezalaka bongo bandeko nanga. Ba makambo mususu c'est vrai tokoki koya to ignorer, mais makambo mususu il faut to lobaka. Ndenge eza boye tomoni Mams aza lisusu mosika na bato ya théâtre belé. Il y a de ces personnes bazo encourager wana surtout biso ba fanatique to encourager ka makambo wana ke oui bazala musika bazo combattre ye bazo finga kaye bazo lobaka boye bandeko nanga totika bongo to bebisa musala Mams toko bebisa ngo bandeko nanga totika bongo eza bien te pour que musala biasi la Bisalu c'est vrai ai akomaka kitoko ba filme na ezalaka kitoko mais total lelo te total lobby total bandeko nanga lobby ba makambo mususu batalaka lobby parce que moni dans la vie mususu tobosanaka mususu tobosanaka soki mutu azaki peut-être na ba camarade belé et du coup oya longwe ba o ba kotikala
bango pe bazalaka na tendance pourquoi batu nyonso bazolongwa c'est que mabe esi ekota ata soki mabe ezate mais batu ebele bazala toujours na tendance wana baotia toujours na mutu ke non batu oyo batu nyonso mutu o plutôt batu nyonso bakimaka ye batu nyonso bazala musika na ye c'est que danger eza kotoyo moyen to vanda ezate c'est que problème eza moyen to vanda ezate batu ebele ezalaka bongo. C'est vrai toza ba fanatique. Biso ba fanatique tokoki jamais ko kende te ko jouer sur scène. Batu ba ko jouer sur scène eza ba collègues. Batu ba ko jouer sur scène ce sont des comédiens et nos comédiennes. Bango nde ba okota sur scène ba jouer. Kabiso moko wa toyaka. Ezaki na film moko na pese exemple. Film moko na bosani mo titre bande konanga. Film wana Mams a sala ki film wana koma ki penza film wana kitoko. Mais la plupart ya batu o ba joua ki na film wana ezalaki batu oyo ye moko Mams a format. Et ça la polémique. Il y avait de ces personnes ba ya ki penza ba sala ba vidéo pour na roloba nini. Film ezalaki kitoko mais Mams il fallait obengisa moi batu mike ya libanda ba ya ko jouer parce que bango wana libanda baza ba professionnel. Alors na sengi na bino bandeko nanga biso ba fan tozala wana te que non pona koya kotia soki division ya ndenge nini te. Mams aza besoin na ba collègue na ye de la même façon que Belvi Kandi aza besoin na ba collègue na ye. Irsil Pechanga pe aza besoin na ba collègue na ye. Donc bango nyonso baza na besoin ba collègue na bango. Alors biso tozala wana te ke pon moko boye oyo sala ke théâtre lelo ya Congo na biso ekweya. To théâtre ezala lisusu na valeur te tozala na pon wana te bandeko nanga. To tika pe ko finga Kovodor alobi makambo solo ezate ke non parce que Kovodor azalaka parce que tant de personnes ba oloba ke non Kovodor alobi bongo parce que azalaka muto ya Belvi Kandi te. Ba makambo susu bandeko nanga to tia kango na mesa to vanda kabiso moko to lobi ke non makambo muto azolobeza solo. Soki Kovodor ayaki peut-être ko finga sila bisalo. Wana la ngaki na lobaki asala ki mabe parce que ndenge zabo ya tanga moko nazalaka mutu wa Belvi Kandi nazalaka mutu sila bisalu nazalaka mutu Irsil Pechanga nazalaka mutu ba comédien nyonso bandeko nanga o nyonso ba chanzaka ba imer na biso nazalaka mutu na bango soki mutu aye alobi makambo ya mabe ngapi na koya na lobi ke no mutu wana lobaki makambo mabe mais soki mutu aye alobi makambo solo bandeko nanga babilo mosusu il faut ko tia kango polele mutu alobi makambo solo. Je ne vois pas le pourquoi biso to koya ko telema lelo pona bando finga Kovodor alobi makambo solo. Si la bisalu azana besoin ya ba collègue na ye. Et d'ailleurs il y a même pas longtemps peut-être 3 mois hein, si je ne me trompe pas. Ezaki na audio moko circulaki Abakuk moko bandeko nanga alansaki message oke biso ba fan toti kasi la bisalu kimia si la bisalu aza besoin azana posa pe yaba camarade na ye ba collègue na ye de service alobaki yango bien makasi. Mais biso oleto continuer toujours na liwana totia kimia biso eza bongo te. Eza bongo te, eza kama finga, eza ka boye soki mutu alobi ata soki alobi na makambo solo biso tokoya na ba idée na biso tokomi ko finga, biso tokoya na oya biso tokomi ko koloba, biso tokoya na oya biso tokomi ko sala soki bisala salaka ndenge zalaka. Bandeko nanga eza pasi. Biso ba congolais to changer, ba makambo susu soki to monike place oyo mabe eza, il faut to meka ko corriger mabe wana. Il faut to meka ko changer mabe wana. Il faut to meka ko bongisa. Ezalaka bongo. Ezala teke non parce que nga nazalaka famille libota na otika la ka famille libota. Ata soki Belvi Kandi aza na faute na ko appuyer faute wana te. Wana eza lisusu ki fanatisme te bandeko nanga. Wana komi makamu susu. Mutu soki aza na défaut ba ye balobeli ye to essayer ndenge nini ya ko changer. To essayer ndenge nini ya ko changer bandeko nanga. E osala pasi penza pe mawa o tolobaka pasi pe mawa. Mams aza besoin na ba collègue na ye. Ata soki lelo
akoki koloba ke to biso tokoki koloba ke non makam nyonso ok makam nyonso zo kende bien makam nyonso ça va mais to yebaka ke non à la longue mams akozala toujours et encore besoin na ba collègue na ye bandeko nanga to sunga ye to soutenir payer ezalaka bongo na batu o baza pembe na mams bo pesa soki ba conseil ndenge nini soki bozolo bakande nini en tout cas na sengi na bino vanité de vanité tout est vanité mams aza mutu moko azalaka kitoko azalaka gentil azalaka social asololaka pe kitoko qu'on se le dise ezaka ba mosusu ba kisongi kaka ya ba entourage ndenge ezalaka ba mo kisongi ezangi mutu na makolo parce que lelo so makambo boye kolamuka sur les réseaux sociaux eza komona voyage à Irsil Pechanga qui na Belgique bandeko nanga ba comédien nyonso ya Belgique ti ba meta mpinga bake koyamba Irsil Pechanga ba Fatou Miracle bango wana bakindaki bake koyamba ye pas possible alors il y a la polémique sur les réseaux sociaux. Après polémique wana c'est ainsi que Kovo Dora ya ki ko lancer message parce que ça biloko ezomona na ta bébé wa ya 12 ans to lo banani bébé moko ya 12 ans makambo ya koti komona ngo ki non ça ne va pas même ça voyager il y avait que ba nini awa biso ba fande to kenda ko ya mams mais la plupart de nos comédiens ba kenda kité to mona yata na ndako comédien moko te to comédienne moko te wana nyonso zo sala ka pasi. Alors babilo kwa bongo soki Kovo Dora ye ko éclaircir ye ko koloba makambo yo problème eza wapi toza batu to sambelaka nalobaka chaque jour chaque dimanche il y a de ces personnes bakoya awa sur les réseaux sociaux pour na ko finga batu mais dimanche bakendaka toujours et encore na église. Alors biloko a bongo e à côté ya kabiso babiloko a bongo toza ba chrétien to sala biloko neti bana nzambe ba makambo bongo e à côté ya biso que non tala Irsil Pechanga nenga ke batu nyonso bayambi bandeko nanga na memela ki photo ya papa Kofi parce que totali papa Kofi aza parmi batu o babanda makambo ya théâtre kala papa Kofi abanda théâtre lilote. Alors yango na memela ki bino papa Kofi parce que comment na ba théâtre kala na théâtre lelo bandeko nanga théâtre e komi kobeba ki mutema mabe e komi kokota ki jalousie e komi kokota koyoka na eza lisusu te na ba théâtre na biso ya lelo e ça la passe soki théâtre na biso ozonga neti ba théâtre wana kala ya kala penza bolingo ezalaki bazo travailler ensemble en tout cas bandeko nanga makambo ya théâtre e okende mosika kandenge totala ka ba film ba Nigeria la plupart des gens batala kango ya biso pe okende bongo mais soki koyoka ne kozala te soki bolingo kozala te soki vérité surtout kozala te e ozala pasi pe mawa e kozala pasi pe mawa bandeko nanga e osala pasi biso ba fanatique tozonga mwa sima tozala batu babilo mosusu e ya côté ya biso ba réalité mosusu e ya côté ya biso ezaki mutema mabete mais babilo mosusu ki to moni makambo bongo zo salema ete ya kabiso vando lobite il y a quelque chose toza ba fan oui mais soki makambo eza bien te eza clair te il faut to telema soki toza na faute to ndima ke toza na faute soki toza na raison to ndima ke toza na raison donc ezala mwa bongo yango ka conseil amuke na ninga kina pesa bandeko nanga je sais qu'il y aura tant de personnes bakoya ko finga pourquoi otie nini miniature ya papa Kofi pourquoi boye eza justement kwa attirer attention ya bandeko nanga ya ba congolais tolanda émission toyoka toza na posa ya ba comédienne na biso na ba comédienne bayoka na ba travailler ensemble wana penza ndeza la prière na biso yango penza tozolela yango na sengi na biso ba fan kandenge ezalaka to priaka pe pona ba comédienne na biso koyoka na ezala ata soki mwa mbutu ezalaka ya mike mais bazala na koyoka na makasi pour que diable azwa accepter ya côté la bango na système moko ya kitoko et encore
kitoko mingi makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka ya moi partage na biso. Papa Kofi aza na ye bien, santé na ye eza bien. Donc miniature oyo ebangi sabino te na système moko ya bien. Tokomi na suka ya partage na biso ya lelo kandenge bomoni. Avant na silisa, avant na kota penza na koma penza na suka ya moi partage na nga ya lelo. Na olingana nuna pesa bambote na famille Libota Mobimba. Na pesi bambote na nga na les Abakouk de Mams. Na pesi bambote na nga na ba Pesha Love. Sikoyo na pesa bambote na batu nyonso ya France. Ba o nyonso balila Étoiline Ines TV depuis France. Na pesi bino bambote. Wana na moni Madame Judith Diapovisa. Na moni Madame Inès J'aime Antonia depuis France. Wana na pesi yo bambote. Na pesi bambote na yemoko masolo ya kati depuis France. Wana na keko traverser na kena Sénégal. Kuna na Sénégal na pesi bambote na nga na yemoko Linda Bukulu bambote na nga na yemoko Mama Viki Mbonzo. Na pesi bambote na nga na batu nyonso ya Sénégal. Pourquoi pas batu nyonso ya Angola na pesi bino bambote. Ba o nyonso balila Étoiline Ines TV na système ya bien na pesi bino bambote. Bambote na nga na yemoko Julia Mananga. Soki tokoti na Lubumbashi wana tomoni ba Swahili moko ya Tongo. Na pesi bambote na nga na yemoko Pasika Longi. Na pesi bambote na batu nyonso ya États-Unis. Kuna na moni Mama Germaine, na moni Mama Vicky, batu na biso ya États-Unis. En tout cas balandaka biso mingi makasi. Pourquoi pas Suisse? Na pesi bambote na Madame Élysée depuis Suisse. Bambote na nga na Madame Kiyong kandenge zalaka depuis Turquie na système moko ya kitoko. Na pesi bambote na balandi nyonso tu ya Étoiline Ines TV. En tout cas la famille, je vous aime bien, je prie pour vous et je vous admire trop. Que Dieu vous bénisse. Bye et à la prochaine.